15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bipo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Po c'est là mon pe bolandi bolamu na bino banso ba bolinga ka edition na biso ya 15 minutes ya masano bande kwa ntopesi bino mbote pe totombeli bino boye bolamu na edition na biso mukalo ya 15 minutes ya masano. Et bongo pa mukalo bande kwa ntokolobela bongo bambi matali ba miyibi e bazali bongo yingolo kati ya lupango ya FIFA fekofa kuna na ntena centre technique national Koura Rampova tokotia pole pe tokolanga nungu na matali bongo ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na matali ba Léopard na biso ya RDC tokolobela championnat national o ezali kokoba awengo mokonzi Kinshasa pe na ba province tokosukisa bongo na volleyball o ekomi bongo na 9e championnat d'Afrique ya ba club. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Basango ya 15 minutes ya masano ifunga mali susu bongo te. Po azali na moto oyo atambolaka na elongo afungolaka nzela. Motango nani? Ezali bongo Paris Sportif en direct pe Casino Live abenga bongo na kombo ya Ngenge Sport. Musique elemba pe na TV iloko malongo ezate. DJ. Heureusement apetaki na ligne. Charles, poti kangai te. Ay, man. Batterie, Nin. Wow! Gangue Sport, puisque Paris Sportif. Passion. Bongo tofunga basango na biso mokoma leo bande kwanda 15 minutes masano pona kotalisa bino ete okati ya lopango ya FIFA fekofa oyo ezami bongo na nteli oto biso banso na kombo ya Centre Technique National Koura Rampova bamiyibi bayingeli bongo okati ya lopango wana bamiyibi yango banani po le pesa mebino bongo na bilili epe na mongongo ya Gérard Guéry Angengwa Agwema. Communiqué de presse. Alerte à la spoliation sauvage de la concession du Centre Technique National de la FECOFA Koura Rampova à Kinkole. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football Association Conor FECOFA informe le public que la concession du Centre Technique National Patient Baudouin Koura Rampova est présentement en proie à une terrible spoliation sauvage de la part de certaines personnes n'ayant ni titre ni qualité, ayant investi les 10 sites avec des engins de génie civil accompagnés des éléments en tenue militaire et de la police nationale congolaise pour y procéder à des lotissements et des occupations illégales des parcelles. À l'instant présent, où est diffusé le présent communiqué, le Centre Technique National Kourara de Kinkole est en train d'être spolié avec des constructions et surtout des engins constatés sur place en flagrante violation des limites de la concession précitée définie par la présidence de la République et contenue dans l'ordonnance numéro 20 par 149-D du 29 décembre 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-110 du 3 mai 1983 portant création et délimitation d'une réserve naturelle intégrale dénommée Parc Président Mobutu, qui, en son article 1, alinéa 2, point B, délimite, comme repris ci-dessus, le bloc B, limite partant du dernier point du bloc A sur RN1 jusqu'au point de la rivière Ntsele qui déverse dans le fleuve Congo, excepté la distance de 1190 mètres longeant la RN1 et en tant qu'elle fait partie intégrante de la parcelle de terre de la Fédération congolaise de football association, en sigle FECOFA, portant le numéro 26 944 du plan cadastral de la commune de Lansele. Par conséquent,
Afin de préserver les limites légales du site du CTN Kourara, Centre technique national Kourara, et sous réserve des conclusions à l'action publique en cours, initiées au niveau des cours et tribunaux par la Fédération congolaise de football association FECOFA, le CONOR de la FECOFA en appelle au sens patriotique de ces spoliateurs et prédateurs du site afin de mettre fin à leur entreprise suicidaire pour le sport roi de la République démocratique du Congo et s'en remet au pouvoir public afin d'arrêter ce gangstérisme foncier à la solde des ennemis de notre football qui assassinent d'ailleurs les devenus radieux de notre discipline reine. Enfin, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, CONOR FECOFA, prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale face à ce sabotage en règle de la pratique améliorée du football qui ne dit pas son nom, afin que cesse illico presto cette prédation du patrimoine de la FECOFA et partant celui de la FIFA CAF qui, surtout, est susceptible d'entraîner au pays des sanctions auprès de la FIFA et de la CAF, notamment contre notre association nationale membre, pouvant aller jusqu'à la disqualification de nos équipes représentatives sur le continent et à l'international. Fait à Kinshasa le 16 novembre 2023 pour le comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi Tsele Loutou, président. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Toyo la skande kwanda 15 ans ensemble mi matali bongo équipe nationale Léopard Senior A. Et sengeli koyeba ete RDC azami bongo na groupe B, pe bazami bongo 6 na kati ya groupe wana. Tozali bongo na Togo, Sénégal, Soudan du Sud, Mauritanie, Soudan pe RDC. Bazali bongo bango 6 o baingeli bongo kati ya groupe wana. Pona bokutani ya mbote biso banso ete RDC alongaki bongo Mauritanie au stade de Martyr na mingete mibale. Kasi pona ebimeli na ya deuxième journée akakemaki bongo pona mbana ya yambo wuta sélectionneur Sébastien de Sabraye na mongete moko liboso ya bayi Soudan. Na simana yango monungu matia maki mingi. Mwa mami baloba maki mingi, mwa maloba maki bele. Kasi polo kati ya makambo wana ezali nini. Esengeli koyeba ete pona mbi matali deuxième journée et ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Togo na Sénégal bakabwana ki bongo na libungu tulu na moto na moto. Soudan du Sud pe na Mauritanie bakabwana ki na libungu tulu moto na moto. Ongambo ya RDC pe Soudan longa ki bongo RDC na mongete moko. Classement ezali boui. Sénégal azali moto ya mbona 4 points, alandami bongo na Soudan na 4 points, moto ya misato ezali RDC na 3 points, moto ya minei ezali bongo Togo na 2 points, moto ya mitano ezali bongo Soudan na point moko pamba pe moto ya suka ezali bongo Mauritanie na point moko pamba. Na mayebatika li bande komanda 15 minutes masana mi matali ba Léopard Senior à RDC esengali koyeba ete babokutani ezali mwa mingi. Ba éliminatoire e kokoba kino mbula 2025. Kolandisa mabokutani etikale kobeta mabongo nasima ya CAN. Coupe du Monde d'Afrique de Nation elengela mina sanza ya mbula mozaiko ya tope janvier 2024. Ndebe éliminatoire ekoya sima ya CAN. Elingi koloba ete ba Léopard ya RDC bazali nano na chance mingi ya kozwa esika ya bazali mingi nano na chance mingi ya kozwa bongo ebonga ya bango na mbi matali bongo Coupe du Monde 2026 ezali kolengela na mikolo ezali koya. Nde totalisi bino wana manso matalaki ba Léopard ya RDC po ete kimia ekoto kati ya mitema po toyeba ete bakoki su kosala mosala malamu po apesa biso elonga pe tosepela biso banso. Oyo bozelaki oyebi bakasino minene olingi kobeta olingi kolonga olingi kozwa mbongo na lombango kotape beta na ngenge.cd okokuta masano lokola roulette en direct, machine à sous, jeu virtuel, paris sportif, bonus jackpot, bisengo na ngenge.
na mambi matali bongo babokutani ya poso etozali esengeli koyeba ete moko ya yambo ya poso etozali to pe lundi 20 novembre 2023 Aigle du Congo akutanaki bongo na Dauphin Noir bakabwanaki na mongete moko na moto pe deuxième pena OC Renaissance lokola na phase aller ndenge mo peka na phase retour bakabwani bongo na libungu tulo na moto ndenge manso malekaki kuna conférence de presse après match epesa melbino bongo na belili et Renaissance n'a pas su procurer des occasions, nous on en a eu. Les attaquants n'ont pas su profiter de ces occasions-là. C'est comme ça que vous nous avez vu partager le résultat nul. Cela ne reflétait pas vraiment l'image du match. Donc, pour nous, c'est une déception. L'attaque en 2 matchs n'a pas suffisamment carburé, n'a pas marqué. Donc, ça prouve à suffisance que le secteur offensif nous pose problème. C'est l'attaque. Quand on ne marque pas et que la défense n'encaisse pas, c'est déjà l'attaque qui pose problème. Donc, on a un sérieux problème au niveau offensif. C'est un travail qu'on doit s'y atteler davantage. Les avant-centres ne nous donnent pas assez de satisfaction. Mais on ne va pas baisser la tête. On doit continuer à travailler jusqu'à ce que le résultat sera là. Les championnats, c'est vraiment disputé. Pour aller en play-off, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une certaine efficacité. On y est là, on va continuer à travailler, mais on va atteindre notre objectif. Mieux vaut match nul qu'une défaite. C'est notre premier point depuis que j'ai repris l'équipe. Nous n'avons pas profité de nos temps forts. Et on est tombé sur un très bon gardien de DSMP qui a sauvé 3 actions nettes de goal. Et puis, il ne faut pas oublier, DSMP, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Et bon, on est sur le bon chemin. Le chemin est encore long. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, il y a des faits des matchs. On est tombé sur... on venait du côté de Lemba, on est tombé sur un bouchon énorme, c'est limité. On a dû prendre des motos pour arriver jusqu'ici. C'est là, ça a déconcentré aussi le joueur. Et puis, c'est un fait des matchs qui nous a empêché de faire un bon échauffement. On est arrivé ici, 14h, presque 40. Et pour préparer un match comme ça, ce n'est pas l'idéal. On a fait 2 heures de bouchon. La suite, comme on dit, il n'y a jamais 1 sans 3. Et la prochaine fois, ça sera 3. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Sika tokopesa bino calendrier ya mwa ba match kobeta mabongo na stade Tata Raphaël kobanda le 23 novembre 2023 kino le 6 décembre 2023. Esengeli koyeba ete deuxième pena Serangeur bakuta na bongo na nga 13h30 le 23 novembre 2023 pena nga 15h kaka mokolo wana na stade Tata Raphaël asekuya akoyamba bongo Vita Club na nga 15h. Mokolo ya le 26 novembre 2023 esengeli koyeba ete Serangeur akuta bongo na Dauphin Noir na nga 13h pe deuxième pe akoyamba bongo Vita Club na nga ya 15h30. Ndepo akosuki esengeli koyeba ete deuxième pe akuta na Étoile du Kivu na nga 15h le 2 décembre 2023 pe AS Vita Club akuta lisusu kaka na Étoile du Kivu na nga 15h30 le 6 décembre 2023. Nde wana mazali bongo manso matali championnat national ina foot Ligue 1. Tout kambi matali sana ndiye wende kwenda 15 minutes masano potolo bela sika discipline mususu na kombo ya volleyball. Esengeli koyeba ete 9e championnat d'Afrique de club ya volleyball dames messieurs seniors ya zone 4 Kinshasa elengela mibongo po mikolo mizali koya. Programme ezali bongo boy. Bokomi ya délégation ezali bongo mardi 21 novembre 2023 tope mokoma mibale ya poso tozali. Réunion préliminaire pe technique l'engla mbongo pona mokoma misato ya poso etozali to pe mercredi 22 novembre 2023. Nde bobandi ya compétition monene eye elengela mibongo pona mokoma mine ya poso etozali to pe jeudi 23 novembre 2023 ekozala bongo na gymnase ya police nationale congolaise ya Kinshasa. Na mami matali bongo boyingeli na kati ya gymnase eye. Ba joueuse pe ba dirigeant ba club et ba ko participer na 9e championnat d'Afrique ya ba club champion à volleyball dames messieurs nde ba kokota bongo ko fute lokote. Kasi na ba ebanso ba tikali esengeli koyeba ete koyingelo kati ezali ko futama. Na mami matali bongo ba match à groupe tribune latérale ekozala bongo na 2000 francs pe ba tribune officielle top VIP ekozala bongo na 5000 francs. Na tango ya ba demi-finale pe finale esengeli koyeba ete tribune latérale ezali bongo na 5000 francs pe tribune officielle top VIP ezali bongo na 10000 francs. Sika ba équipe yengo mokondi Kinshasa o ezali bongo na molongo na tina ko participer na 9e championnat d'Afrique de Nations et ezali bongo Free Boy, Espoir, Green Time, Force du Progrès, Madaka,
Bitian, la loi, la grâce P, Décien P. Nde ezali bongo ba club oyo ba ko participer bongo na 9e championnat d'Afrique de club champion ya volleyball dame messieurs senior ya zone 4 yinga mokundi Kinshasa. Nde wana ezalaki bongo manso na yo matali bongo volleyball. Na oyo bozelaki oyebi ba casino minene olingi kobeta olingi kolonga olingi kozwa mbongo na lombango otape beta na ngenge.cd okokuta masano lokola roulette en direct, machine à sous, jeu virtuel, paris sportif, bonus jackpot, bisengo na ngenge. Sango ya mawa. Sélectionneur principal ya Léopard U20 na kombo ya coach Guy Bukasa azali bongo na mawa ya koyebisa bandeko pe ayeba na bango liwa wa papa ya bango Noko papa leki na kombo ya Grégoire Bukasa Kalala. Ye akufaki bongo uta le 17 novembre 2023. Programme ezali na lolenge eye. Samedi 25 novembre 2023, veillée mortuaire na salle Philo na avenue Ngouma, arrêt érosion. Dimanche 26 novembre 2023, levé à corps ekosalama bongo na hôpital du cinquantenaire, pe inhumation ekosalama bongo na cimetière Kimberley. Nde libota ya 15 minutes ya masano kaboli bongo mawa na sélectionneur ya Léopard U20 coach Guy Bukasa. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Na lokasa e bandeko wana 15 minutes ya masano tusikisi bongo édition na biso mokwa lelo na ba tango ne osete sa yo motema tango tukuta na nzela 15 minutes ya masano. Édition mokwa lelo siki bongo a bandeko wana ndeza ki bongo abino Christian Baluna pona compte 15 minutes ya masano. Oya vrai. Tani Balasima.